Bon, na publié émission moko mais avant na publier yango show na répondre na bateau et bazo commenter hein. Ba commentaire ya bateau na moni na ba site historique oyo ngai na publier ya Tata Simoki Mbangu bisika asala ba miracle bisika asala makambo ebele donc bomoni bisika na nyonso maintenant no esilité ezana no ebele et puis na linya lo baboye bozo tanga ba commentaire bozo lo bake Kimbangu batu mususu batu bafumu Kimbangu asala miracle ebele na tango ya kala ebongo kiangani asala nini yango na ngina répondre bino boye basoki nga nazolo batata Simoki Mbangu nazolo bela directement Tata Simoki Mbangu kiangani bomoni loma liputa na kati ya veste bomoni loma veste na kati ya liputa c'est la même personne. Bino boyebite biso de toyebi bino bona distraction bo comprendre mambutin boyebite Kimbangu akufaka te boyebite ke nzambe molimo mosanto akufaka te tant bozolo ba nzambe molimo mosanto bozoyeba te ke akufaka te bota la photo oyo eza na tangu ya kala wana histoire ya fumu Yisu nanu ebandi te na tangu ya kala tangu mokili ekabwana ki balanga mokili nzamba panzaki balanga mokili bakoko na biso bayeko kende na ba Israël bayeko kende na ba Egypte siko Tata Simoki Mbangu na Egypte déjà na temps wana azalaka premièrement na koyisa bino aza ebandeli ya mokili ye aza ebandeli ya mokili nzambe molimo mosanto Tata Simoki Mbangu alors na temps wana na Egypte esi azalaka babanda ko benga yentu mosi azalaka déjà siko azala pe kaka na style ya pan po boyeba ke ye wana azalaka na tango wana na ba 1300 ba 1200 esi azalaka na batango wana azalaka na bamboka ndem tapesa yango science mindele ba science basalelaka bazwa yango na tango ya bakoko na biso mtapesa ba science po pouvoir ebele kenda kuna science makasi pe kenda kuna koko na biso apesa bango mayele ebele et puis tango bakoko na biso bazali ko créer biloko avant mindele ba récupérer bamboka ba Egypte wana bazu bayibaka na mayele ba comprendre ka mambo ebele pa bakoko na biso bandai ko lakisa bango bozoyoka nde ba ko récupérer bamboka wana tango ba récupérer boko wana bayebaki déjà ke nzambe ya bakoko na biso azalaka déjà na kombo ya ntumosi tellement que tango wana ke ba photo ezalaka te nde basalaka décor wana bozomuna wana asimi nzete azalaki na tango wana et puis nde ayeko kala tango akenda wana bakoko na sande ko bonelaka na kombo na ye Kimbangu fula mwana lamuki wana siko esprit ka kezo sala mais azoko apparaître lisusu te nde nkolo Yesu ayaka ko ya tango nkolo Yesu aye na kombo ya fumu Yisu Luzaiso aye pona ko bundela biso poto kotaka na malédiction pouvoir o tata pesa ki biso bakoko na biso e koma ki ko limwa to koma ko kota na passe na souffrance ayaki po abikisa biso mais bakoko na biso bayindo nde babomaka fumu Yisu nde babomaka ye nde fumu Yisu eko tika maloba ke molimo mosanto akoya akovanda na bino libela les dominateurs du monde donc ayeko zonga lisusu ayeko apparaître lisusu na 1887 tango ya avant asa la réincarnation aloba kango avant azana nous jeune mais alobi na 1000 azana mwana mukie mais alobi ke na 1914 na kobota makanda bota ma kombo ya papa Diangenda avant akufa na Lubumbashi alobi ke mukolo na kokufa eza mukolo na kobota mana eko rappeler bino po boyeba Kimbangu oya liputa loma liputa na kati ya veste loma veste na kati ya liputa mutu moko kaka génération en génération ezaka kaye bozoyoka tango na osala be émission na oloba Tata Simoki Mbangu seke na olobela Tata Simoki Mbangu kiangani po azamutu moko boti ko commenter ke tala siko ba site historique ozui ya Kimbangu mais ya Kimbangu kiangani asala nini na tango oyo ayete po abadola kisabino ba miracle asala ka awa na nkamba même partout soki mutu mutu akufa ba yeli wana biso nyo tokanga ba téléphone eza soutan ko lakisa mokilité ke azosala miracle omona mutu ko filmer azate asali alamusi mutu wana esili même na nkamba alamusaka muna likambu biso tozobika na Tata Simoki Mbangu mais alakisa kalisute eza tango oyo ke mingi oya salaka na tango ya kala ebombama ndele ba bombango
bakasha yango siko tango oyo eza tango ya kolamusa makambo ebele asala eza tango ya kolamusa tango mpo mutu mwindu a comprendre aza nani eza tango ya kokundola tala na Israël baza na mise na bango ya kala ancien babomba yango mena tango makambo ekomi kolamuka ye moko tata lobi makambo bokoyeba makambo ebele obino boyebaka te makambo ezaki ya kobomba mamingi sikoyo tata Simoki Mbangu aza na posa mokili eyeba yeki aza nzambe nyonso oyo asali fo ezwa valeur tala sikoyo les journées ya le 6 avril ekomi na valeur mutu mwindu il faut azonga na esika na ye ya ebandeli ye moko alobaka ngo to komi na tango ya Esawu tozalaki na tango ya Jacob wana mindele basepelaki to komi siko na tango Esawu po mutu mwindu asepela alobi fini la récréation donc tongo siko etani eza tango ok azo pongisa déjà pona mutu mwindu azonga na ba pouvoir na ye azonga na mayele oyo ebungaka ye kala azo sala pona mutu mwindu azala malamu azo sala te pour lakisa mokili faut ala musaka ka batu pour comprendre que aza nzambe non tango zo vanda na ye tango zo bondela zo senga nzambe lakisa nga vrai face na yo kimbangu aza nani senga ta bongo oko comprendre akomi lakise pa na yo soki oyeba kimbangu to oyeba ye nde wona ngai ona nga na yebisa bino yangwana alors ça na osala ba émission na nga na lobelaka na tata Simoki Mbangu ki angani baza mutu moko l'homme a liputa na kati ya veste l'homme a veste na kati ya liputa aza do mokilo eza ya ye azonga kaka akufaka te asalaka ba réincarnation bozoyoka réincarnation alibotika ko komplika mitu kala bobanda ko lobaki mango fumuki Mbangu aza nzambe te lelo siko bokomi kondima ki aza molimo mo centre bokomi kondima donc c'est ça eza tango ya kosala mambo ebele ba miracle ebele oyo bino boluka wana te eza ndeke totonga nkamba mpo mabota na mabota bakoyande awa totonga nkamba mokili na biso ezonga na ebandeli na pasi oyo towuti konyokama wana tokomi na temps oyo mpo mayele wana ezonga tata alobi basavant aza na posa ya basavant bakobimela wapi basavant ya bato mwindu basavant bazalaka lisusu te siko alingi azongisa basavant alingi azongisa makambo ebele siko makambo wana ebandela wapi soki na nkamba te na nkamba oyo nde koyamba mutu nyonso yango totonga nkamba yango tobongisa esika oyo makambo ekobandela po makambo ebombami nde awa oyo ya mokili ebombami epai mosusu te alors tant na osala émission na nga boyaka ko se compliquer mitu te lobi wanda okondima tata Simoki Mbangu te bolobaki aza kaka mvulusu juste mvulusu mais lelo biso kaka ndenge tozoloba bokomi kolamba bomo comprendre que azali molimo mo santo kaka ndenge bolobaka boko balola pe kama loba po molimo mo santo akufaka te azalaka na mokili azape na baweyi azape na mokili na ye po mokili eza ye azalaka na ye kaka akufaka te donc asalaka ba réincarnation ba o ba monaka ete na tanga kala ntango bazomo génération ya génération bozozala na ye poko sepela te bokende kosala bapuye bomituna botuna nzambe bo comprendre boyeba nzambe bobondela po asala bino ne lilingi na ye asala biso ne lilingi na biso toyebi da lilingi ya nzambe na biso bino pe boluka boyeba ya nzambe obobondelaka bokosuka kaka na tata Simoki Mbangu kyanga molimo mo centre po ende nzambe asala ka ba réincarnation merci beaucoup bye o kanena ngana ibisa bino